Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Na maison mère. Kolobaka maison mère héritier ko intoxiqué ko longwate. Nga kutu na ngolande jour na yokaka ke Weranson. Asimba ke héritier na nzoto na solola na héritier autobeta concert mo babengsaka ya RTL na Kisangani. Na bi mais la pulga pourquoi pas olongwe na yo. Omoni mutu ko longwa na orchestre. Ato zelo longwa bien. Atozelo longwa nini kolongwa ezalaka mabe na ndenge ya nini te bongo te longwa malongwaka te. Mais est-ce que le solo mbatango fungula parenthèse ezaka solo ngai nayebisaka ye longwa na ngola na solo na plus de 1 heure du temps na téléphone na bilongwa kaka malongwaka te aye kolongwa après nde asali appel na nga pakalingomba na ya comprendre na yende to continuer nouvelle vie. Vie etambolaka ndenge. Vie etambolaka bongo. Nzambe azomema yo na formule mosusu. Yo pe okoluka sala formule mosusu par rapport ya ba sentiment ya nzoto na yo, par rapport ya ba confiance ya nzoto na yo. Mais l'avenir kaka nde pesaka raison. Kolobaka omemi batu eza makambo na koyaka na ba justification nango te eza fardeau oyo en tant qu'ancêtre il faut nandima pe komema ngo na kolobaka te ngate te j'en ai assez na ndimi yango na mema yango na mona batu mais place tokenda na lisanga mosala ezali me boyokani eza te tokotala na dernier virage ya émission dernier virage ya émission ezali oyo bato vandeli ya bolongwela Tim Wata pour créer new style. Oui. Qu'est-ce qui a fait bolongwela Tim pour créer new style? Bon omoni kolongwa new style kolongwa la Tim Wata ko créer new style eza makambo déjà belé na lobaka eza lolo leki na exemple télé. Ouais, ata devait héritier net au bando ça nae ata za na faute yo il faut ka oluka se soumettre na bere na makambo tu siko makambo le muso onga na boyaki étant que grand frère étant que papa étant que nani pour non tala que makambo yo ndenge ezokende o aza iné moi aussi je suis un iné makambo to to sala eza fabriqué te ba iné baza bato nzamba construire bino déjà na ngolo na makambo tu eleka bien atoke zwa kisi ekosimba atoke sala nini ekosimba wana ba iné déjà ozana ata ya seconde wana ya moke wana makambo eyaki bato batournaki miso yango moni na ba leader tout ya mokili oyo batali ke mais jo oyo pakanda za célèbre ya makambo il chante pas il n'est pas musicien il faut te contrer pour ndira zo profiter na gloire ya bano oyo comprendre loko omoni loko azo sakana na bango zo exploiter bango nzoka ngana zo sala encadrement ya ba petit kutana na staff ya Gogan te staff te tena iloba question nga oyo ko wana kutu te il faut na kato et là de la question ekoki staff net nani soki yoga na biso bon c'est ça soki ni yo répondre à soki te po ezala bien yo silisa OK oluki kutana staff na Gogan yemoko ozonga mais on dirait ba staff ya Gogan ba fini yo ba bi elikate par rapport à mosala te oza mbuma mabe pembe na Gogan yoga na biso na ndenge ya mabe te ba staff tout ozoloba ba staff baza na bango ba parvena. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment
eza mpena na lignée, eza mpena na nzela. kosona misuni nyonso susi emema barezi basa na biso barezi basa. Exemple TV qui toque, rien à dire. Exemple télévision vous propose Salon des Savoirs, l'émission qui est présentée par votre humble serviteur Adi Karibachi Amoubala Sambo. Toujours dans le souci de vous servir, je suis très ému et très content. Vous remarquez, nous sommes déjà presque à la nuit. Vu que l'information nous appelle, le travail nous appelle, nous avons l'obligation de vous présenter cette émission, même si dans le noir, vu qu'on a la passion, on a la volonté, donc on a toujours pour nous satisfaire. Nous attendons à bout, on a ce qui est information, bien qu'il doit toujours pour nous satisfaire. Laissez-moi dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Il s'agit de M. Adji Bilili, celui qui assigne le son, l'image, cadrage, tout. Je dis un grand merci. Merci à toi, Barézi Bazamé, c'est le journaliste, pour la confiance. Merci à toute l'équipe d'Exemple Télévision. Merci aussi à vous, vous êtes plus de 30 000 abonnés sur Exemple Télévision. Je vous dis un grand merci. Aimez nos vidéos, partagez nos vidéos, ça nous fera énormément plaisir. Mesdames et messieurs, quand vous les remarquez, quand je l'ai dit tantôt dans mon annonce, qu'aujourd'hui, vu que c'est l'actualité, nous avons l'obligation de vous parler de cette actualité. Et il y en a un on doit toujours obligé expliquer qu'est-ce qui se passe dans le monde politique, culturel, comme tout dans les différents mondes, dans les différents domaines qui est lié à la télévision. Sur cet endroit que je transforme à mon plateau, je reçois pour vous, je dirais, cofondateur de New Style. Il s'agit de M. Charlie Mbarka, à qui il fait sa chose de rentrée. J'ai dit bonjour Charlie Mbarka. C'est qui déjà? Là, le m'a bien tourné. Le m'a bien tourné. 2 points carrés. 2 carrés. 2 carrés. Voilà. Français. Obomi comme famille, oui, quand on a 2 carrés, chaîne Nabiso, c'est la toute première fois. Bonsoir Nabino Batubozo Landabiso. Et Rokuta Bino aux États-Unis la nuit ou la journée, Bambote Nabino Place Bozali. Bon, boyebake moi ba contre-temps, moi ba bouchon de sengi biso toko mati na ero melokola maloba ezala na tango te. Yango toye liboso ya caméra le ba frère P déjà bazalaki. Chaîne Nabiso c'est Exemple Télévision. Exemple Télévision. Balandi tout Exemple Télévision, beau s'abonner. Partager vidéo massivement ndenge bato balobelaka. Beau s'abonner. Lingo Mampaka ancêtre vivant ngayeyo ndenge moko lobi aebite soki naza cofondateur, aebite soki naza fondateur ya New Style ya nini bon mituna yaye biyano ya ngai. Voilà, avant de continuer à mon signe actualité auto école penza le na pour penza tout est nous ce que présenter biso ce que sa biographie qui est Charlie Mbarka. Charlie Mbarka Lingomba aza mwana maman na Baronique, père à son âme depuis Nzambe déjà Benda, Daniel Kinkani, Tomatala, famille, eza monene na ndenge ya vitesse, nombreux de petits, nombreux de yaya, toza. Charlie Mbarka aleka na bas de l'école ndenge batutu baleka. Charlie Mbarka asala ndule, asala cop, asala boye nyonso to wana na bomoto mpona koyeba kaka ndenge nini ya kocréer histoire. Lelo oyo ndenge olobi nazalaki na New Style, naza na New Style, nazalaki na Wenge Muzika Maison Mère na ye na Tonia na ye. Lelo naza coach ya musique, ancêtre vivant, makambuto ezokende bien, nangolu ya Nzambe. Charlie mais Charlie Mbarka Lingomba de Congo doit retenir par ce lobby qui vous salipé comme le lobby par rapport à la vie mon balignon so va toucher place au Zimba ne akokanga tous aspect non la musique. Comment en fait au côté qui monde la musique c'était comment monde musique nga chorale. Voilà. Na Sebco Bandal 1 na banda koyemba na banda kobeta pe perki na koli na mbonda na Sebco biso to ba famille ba missioni nde balobaka ba missionnaire vous comprenez. Église protestante du Congo, l'église protestante de Luther King Martin poye muta créé yango biso toza toyambi Jésus Christ comme mobikisi pe mosungi na biso
na ndenge ya mishoni nde na wana nde nayebaki kobeta mbunda mwa makambo nde ya kopesa nga aval mpe nayeba ndenge nini ya kogere ndule me na musique na bandi na lifaki eza orchestre oyo na bandal bato tu bayebi tobeti ebimisi mpe bastar ebele bastar ebele ba Bill Clinton bauta kuna bapecos bauta kuna bagesan sakoko baprince bela bafredi chilumba baza ebele balix na badrumer ya minene bato ebele bauta kuna ngai moko mpe Charlie Mpaka nauta kuna toza ebele touta kuna makambo to ezalaka nango bien makambo to elekaka bien makambo to ekendaka bien mais mpona ya na bawenge mpona ya na miziki na formule nango ndenge ezalaki na grâce ya Rojani na grâce ya Imam Swale nde bango bato bamemanga na wenge Rojani amemanga na wenge tina Rojani aza vivanda na mikili aza frère awera bango bato baya nanga na maison mère mais Swale Imam nde mutu amemanga mpo azalaka Pierre Ali Mbonda yebisengaka Ali oyo master petit nanga ye pas percussionniste soko koko tia ye po voilà comprendre na wana ndenga na yelaka wenge comprendre ya kobeta mbonda na wenge maison mère ona limbonda za déjà alimbonda za po ye azala déjà nga aza na maison mère alimbonda zaka na wenge muzika 4x4 tout terrain tango epanzani ndenga na ye na valu wana bona nini déjà bon nga na ya na ba 97 donc kaka wenge panzani ezwi na ota inane te eza na ba mois ezwi kaka ba mois nga na ye ouais oyemba moko pour intégrer la kata wenge oui coste comment ouais yamba ko facilement koyamba moto facilement ezalaka kaka ba oyambo facilement so oza na boulot oui rakuta ebaka te ke nga na podium po batikelaka nga passe donc nazo beta en fait avant continuer malobano na la zamba to biki en fait na wenge musique à maison mère po ba o accéder na wana ya wana ya kala ezalaka te ya kala oye wenzete okoti pe ndenge olingi te po matana au podium ezate ndenge bato bayaka ya ba papier baobenga na bakombo ozomata te wana ezalaka oye po mata likambo mais lokola bandal voilà vous comprenez voilà. Institution logo na mwana Panama voilà vous comprenez nde batio facilité ezalaki we rakuta banda oyemba nazo bina ngande na obeta ayebi pete kezanga donc to silisi nde public elobi oh présenter biso mutu ya mbunda o abeti mbunda we wabi ali mbunda babi te o ya sika tango baluki akimisi miko atuni oh nani apesi yo permission beta au na répondre Rojani nda ya ko répondre habité prise biso batutoye na ye on comprendre voilà nde place we rabaki ah abeti bien public et répondre oui oh ndenge ni nakota nde batutu ba confirmer na kota nga boulot on comprendre boulot nde kotisanga mais na sali on na ko sa na maison mère tanango ekokaki te va tout comme na départ na maison mère nga tout comprendre penza 4 maison mère si obima maison mère dis-nous un peu moment on a tombé avec obeta mbunda o ekuta ali mbunda na 4 place coalition wana to travail wana c'était facile ozaki mama 12 ezalaki te pa wenge pe mo wana 12 alobi boulot ezalaki boulot na kuta ko petit na moko pas delfo banda obeta mais tellement boulot na ngezalaki supérieur na masela oyebisanga ke soki ah oui soki ali azate yo il faut beta ka komeka kotikela ka kutu petit wana te yo isika na mouvement mais na yaki sika batali différence ya caché na frappe na makambo tu na vacuum nga nazalaki mieux placé ya kobetaka po boulot na nga ezalaki moi élevé que ya master mususu wana vous comprenez na betaka ezalaka bien po ali omoni via utaki nango na 4x4 na via kobandela ya maison mère et bandaki ko tchaye moi au comprendre on dirait moi ba doute on dirait oui trop sûr na déjà azaki trop sûr azoki mana ebi kenga naza ali mazoki mané bandule si ça salada ayebi ke ndule ko futa te o bandela via 0 ya cascade voilà bandule mususu to ko kutana na yene na palais to pemi to lié to meli to ke ndule bobi
yo kende nga na oya omona ke aene te na beti ndule mobimba omona benga pe dana chomba obi kende avant nga na oya te yo il faut beta alors mais ko itizo ndeti yo nde mwa pion na ye yo avant ayebi pe ke na okanga vide bien na kipi oya banda osala ane banda ko pesa nga pe aval déjà pour na s'exprimer na s'imposer pe aopesa nga image abanda otikela ngai omoni kobokola abanda kobokola nga pe mwa bien ali tokokutana naye tosololi toloki tokei akomi mpe na liboso ala samba boya kende na obeta bandule ebele plusieurs ndule ali atikela nga bongo kende obeta mais vide eza te mpo vakume eza makambo eza vakume eza makambo ezali oye na kati ya maison mère olobi ntongo bawenye musika 4x4 tout terrain oyo bajibe piana badie masela badolf bondugesi bango nyonso bawera nsol bakabwani nde oyo kokota na kati ya wenge musika oyo wera asalaki maison mère oyo wera asalaki siko ntongo okoti wana dino mpe babon moment nini opasa na kati ya maison mère bon babon moment baavantage nyonso baavantage na ndule eza baavantage ya kocréer relation kozela te mpo biso mpe sei wana ezalaki so bosali voyage enveloppe na voyage bamwanda babraza oke bakabinda oke bangola oke gabo moko boye enveloppe ebanda kobima nango babon moment eza kofanda kose familiarize na bamaster lelo oyo nakoma kobetela yango mbanga nayebi fere ya lokuta te nayebi jide te ya lokuta te nayebi bajani nayebi bato wana tomuta konie na makambo nga na oloba aza te nayebi baflamme nayebi bajaponais kutu baye na nsima malgré azalaka na 4x4 bashulai baye na nsima malgré comprendre nayebi bakrisi mabanga nayebi bamusicien lere mosusu génération lelo bayebi te masela soki nakutani na ye boye eza grâce akoreconnaître Adolphe même Weranson même bayebi comprendre na beta na bachala na beta bandule ebele na beta ba stade de mardi poto eza bénéfique kaka po na komona mboka po ebele bakenda poto pe lelo oyo na design naza nango na forme nga naza nango na vie nga naza nango bango baza esu pe boye te oleki bango na makambo naleki bango te naza kaka na mwa bomoto koleka bango. Voilà, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui Mpaka Olongwa maison mère? Na maison mère toutaka Braza. Voilà. Eza histoire vraie. Toutaka Braza frère patient. Wana ba effet na ebimite. Donc touti Braza na beach ngobila ezaki na on structuré te. Bozo bima na bino ba passager na batu bazoya na ba colis. Voilà. Bozo bima même ba bousculade des alaka. Nga nazaki na saki ya guitare ezaki na effet na sima. Le moso koyeba te na ngobila nde bayiba effet. Mais nzambe soka zoluka abongisa ou atambusa yo faut tikaka nzamba tambuso ndenge ye moko azoluka tambusa makambo na ye. Okopwana na kendaki na makambo na ndenge kaka elingi ekendela. Okopwana baobaike apaka patient kusangila mutakoma olelela eloko ne wana ebungaki o boye oui pour mettre patient un peu tranquille yo il faut payer mamoukier justement suspension oui suspension mise à disponibilité ou takashenga so na bika naza na temps lisusu te naza na engagé place moko boye mais wana ezalaki ondire basuspendre yo na baactivité nyonso ya groupe mais kana okopema par rapport ya négligence ya eloko ya musala ndenge nini négligence ya eloko ya musala ndenge nini ekoki kobunga nzoka Mututu a voyagé na ba 97 na beach ngobila Mututu a voyagé na ba 98 ba 99 na beach ngobila ebike beach ezaki structuré te po bayiba yo po eloko ebunga ezaka trop facile na ba romain na ba tutu nde na ko fanda na ko tala penga moko na examen de conscience. Bon, je travaille beaucoup mais so ekomi makambo poto moto azo voyager ezaka ali so ekomi voyage moko boye
moto azokende ezaka alime nzoka bandule ebele ngamu na obeta nakotalaka bon soki nzambe abika opambolo na eloko oyo te eza makambo te oyo koforce yango na obaki nafanda nde mpe nafandaki na ngai omoni kolongwa yango wana mbala moko ekolongwe maison mère ouais. Que se réfugié wapi na fandi na palais pendant combien de temps na fandi na bata ba 2 ans na palais ba sans cop mais ba cop mususu ya hormis musique eza voilà. Mais tango Adolphe alinga longwa nde ba consultation yaki mais tango ba consultation yé batu bakendaki bakanyama ba edino bas bato belé ya wenge o tozaki na bango ya moko de bakendaki ba manzeku bato belé nga na fandaki nani mais tango babandi boulot bazobeta nde biblos lufulu na agazul zulman nde bayakoloba caché ezozanga musique eza bien mais caché vie po bato basentir ke o wenge eza percussion eza mbunda ezozanga il faut to meka kobenga moto moko ya kofandisa caché nde babenga yanga Adolphe Dengue nda consulta ki yo nde babenga yanga Adolphe kuta dai na poto bagazul babenga na ye agazul ya zulman wana vie nde na ye okoprendre na la colline na cité de la colline na maki pona beta pe lokola manzeku azaki mona kitambo bavia kitambo pe batiaki Adolphe poa pona bando beta problème mais vraiment baluka ki yo mais bagazo eza bakante voilà agazul vers bandali bana kitambo baocha mona na bango kitambo poa mais caché ezozanga kaka caché ya ndule ezozanga kaka jour Adolphe arutaki mekili aye nde mbonge batu baye bele Adolphe bakomo préparer mais manzeko beti ba biblos ba bise tika pe na no Charlie Mbonda sa nini Aniata tant on a beta na Adolphe et moi sentir obi makambo ezawa makambo échanger tant manzeko ba nga bana kitambo ba ya suba bibi no mombo monite différence ye tango azobeta mafuta aotepatepa mélange ekota te mais tango oyo ekobeta bomoi minake mai na mafuta etoki ondire babakisi batomate na baépice mafuta azomona na eso bien te ozozobona image penza ya wenge maison mère mobimba caché mponga naza na bavakumu wana mais mpaka va to poursuivre émission na biso est-ce que lelo to bolo bakota la caméra au rassurer bato ba otalo l'exemple de télévision que yo na we ensemble vous avez des bonnes relations jusqu'à présent mais oza na problème na we rande ne we raza papa we raza père we raza père ba bonne relation eza ponanga mais les musu pona vie ozala te par rapport ya ba divergence tant on a komaki neti eza ko sauter nga nazolo bango po tango na komi na héritier ba guerre ana koma na point héritier so répondre na question mais nazo répondre voilà ba guerre ekoti tango ba guerre ekoti nde les musu ba relation na vie okoma ondire na eloko moko boy mais na ngai boy na ebiki avec relation ya rien mais kutana déjà bon nzela les musu ya oke aoleka nzela ponga bi les musu nga na zula ngo nzela limete te nzela limete ba kokutana nde kokutana ezate mais kokutana ya plusieurs fois mais apparemment comme si mpaka na kati kokutana ya plusieurs fois na palais na ye kokende na ba maison mère kozonga lisusu tango na zongaki tango na zongaki kozonga ya kozala coach ya kogérer artiste nde nakoma omona na esu na wera premier jour héritier memanga na studio ndi ayi po baosala alerte générale nde wera ba oh héritier oyo musicien nanga ozwi ye wapi comprendre héritier nda lobika oh grand frère viens nanga Charlie Mpaka comprendre yobi oh alongwa mbonda te abetaka te nakota ku na studio alipa yaka te azoya na retard nga pe mutu na répéta ya cc na alerte eza nango teka nazongi nduliste mais na répéta na alerte na répéta nanga po musique eza na vide te na touché ba relation eza bien ba relation nga pe na osala effort ezala kaka bien
Voilà. Au commun tata mon beach. Ouais. Apparemment comme ça pas traîné hein. Et Kenaki na sali tanyon surtout na wenge Tonia. Na bête tous les noule na wenge Tonia. Soki daki tous les voyages na Afrique na ya baba Congo na ba wapi nga moto na geraka na sali tant tout na Tonia. Na zwipe visa. Na passeport na nga poto ke no bete Olympia nde madame ya tata a convaincant tata na sima ya diabo ya Lacoste que pakasok mbonda soka ke poto aosa nini aokima mais Adolphe a convaincre bango yendenga geraka orchestre batu tout bayokaka ye batu tout batosaka ye batu tout babangaka ye na poto bato aboye baza très important pour musicien na poto a changeaka ben na leader okoko gérer musicien te il faut que mobondele makambo zaka yo na poto ezaka te soko gangele bonga kimina eza perte na ya yo leader po bato baozelo ya ozonga na groupe au grand complet pour musicien de musu o akokima na ya musu yepe mutu azana makambo. Mais apparemment comme vous avez une bonne relation avec Lacoste, après Lacoste a touché quand Lacoste ezalaki boye. Toujours l'illustration ma photo ba Lacoste déjà. Lacoste azalaki boye. Toujours répéter pour Lacoste pe Tonia ya ki koya. Il y a na maison mère tomba bengani. Nde na maison mère. Nde aye Tonia. Aye kokuta déjà ba Shela, ba Ilus, ba Shibida, ba J3 akutaka batu wana tout. Akutaka groupe Fanda. To beta déjà ba imika ba plein. Tango aye. Azoya na borgay ne wana. Que mutawenge ye danger makambo ebele. To bana répéter par Adolphe. Talaka quartier moko résidentiel Pigeon. Ti bo répéter ce to comme ba héros Adolphe comment ozwa ba dérangement. Que il faut qu'on cante la musique pour tala kaka. Adolphe peut tellement instruit. Atale qui était na ko mettre batu tout mal à l'aise na ba dérangement musical ba répétition nanga. Il faut na ba ndenge nini na ko gérer makambo nanga. Soka obi bokata tokati. Siko Adolphe aloba jour moko bokata musique batu tout osai nini tokati. Mais tant tokati la Coste azongi si batu que to répéter ouais eloko moko ye boya nanu aobenga po musique eza batu asima tant obi eloko moko ye wana obenga batu asima biso tout ozonga to bando beta na bi la Coste yo patron alobi to kata yo zo menga pe wenge aza collègue nanga to utana place moko yaza nani okazazana ye tango azonga ya na makambo wana ke ye danger nga na otala ke nga na gérer au pot na yebi yo atokenda no bapoto atosali nini mais na yebi yo mais oui omoni pesa akota motema mabe donc yo po bouda kazaki neti manque à respect yo zo benga ngo manque à respect mais ça normal c'est que yepe alingaki azwa supériorité devant patron pour tellement Adolphe alobi tokata c'est que mutoko ya na parole ko longo la parole Adolphe ezakaka Adolphe lui-même nda oya koloba na biso esusu bo continuer ko beta mais sur les années de Lacoste ongai mutu musu pa ko boyanga ke patron déjà lobi nini tokata biso tout il faut te c'était mais oui nena bisaki mutu te Lacoste yo motivé bana mai na motivé te na yebisi ke Lacoste déjà et bon azanani pona yo à la Coste fara pona yo pona loba na Lacoste fara il faut na sani na mais la drogue auto il faut na sani pona yo quand c'est Lacoste azanani et pas nanga et kasi nga pe nazali ngomba mpaka ya série wana nazalaki mbonda na yebisi ke musique déjà katani en plus héros déjà ozomona butu te banda kwa batu moyen musique continue ezate tokataki nzoka na miso ya batu tu ya mona lokola na dimine ye anyongi atikali nango akomi kokotela ngo soki pe na basusol na makambo ebele
visa tango ebimi tolinga to voyager na veille ya voyage que to voyager na lobby na butu babandi diabo Adolphe tellement lela momi na effort momi a diabolisé Joe. Dans ce je comprends bien, pardon, Paka. Lacoste a diabolisé moi si un président. Moi, ça président a diabolisé le coup la paix Bible, ça se voit qu'il visait. C'est où on est allé sur le batomboli photo, non, balongoli, bagocha, mutumusu, soit scène. Ok, il y a un Bible style là, afin d'année na basa immeuble. Le foulou, yoko yebete, afin d'année na basa immeuble na poto, les musupe do kazoate. Pour voyager na passeport à moto on a vu ba touchaka te les passeports yanga yango ya kende la kombo na nga poto comprendre ba tombo la photo ya ke nango poto nzoko osa le logo to ko gagner te po ti le lo za na voiture te ti le lo na poto na tu na ba sangone pe so to nyote ya za na immeuble mo so kitika la fin na sa restaurant ba tu moko boy wana masolo o fa na no na poto ya ofele ozata na mbongo moto te ozata na eloko te pona diabo yango moni pe na mutu na biso la coste ebandeli ezalaka bien soko bandi bien nzoka te eza problème te yo zomona bongo nzoka suka ndele kaka ebandeli ata na jeune de prière ata na chantier so bo bandi kotonga suka kaka oko banda vino na succès mais suka na yone batu batalaka donc Charlie donc Pakayoro balelo suka la coste na ezali ba poka ça ko payer selon yo et bongo yo zo mona vina yo kaka esusu vini zande oh mais yo zo yo ka esusu yo do tanga kombo esilaka te eza yo to ko yebiso s'il vous plaît na ndenga ya publicité te na Congo todaka na ba bière musu na ba boulangerie musu so ka bekatef yo ka ngo lisusu etikala kaka na minoko ya batu exista ka lisu tata lipango oko mona ngo te za ba forme ba Lacoste oko tanga kombo moko boyo ndige ya eloko moko boyo mais exista ka lisusu te ekoko kota ta na marché te ba forme ba Lacoste yango wana. Voilà, vous comprenez que c'est pas cas. Il est en train de parler à cœur ouvert par rapport à Mamekoma Nakati, à Vinaïn, Mamekoma ou à Koutan dans la musique. Vous comprenez, il est vraiment franc avec nos questions. Nous on a directement pas qu'à qu'on s'est retrouvé dans Katia. Na tango batu batikali to bakei na Adolphe oki Sonia we bisanga bibino botikali bozela ana parler po il faut bolanda. Tombo ça peut ba démarche. Batu to fana na bango ba ko luka ba benda kaka petit Chirac pindi petit na biso Chirac je salé à passer na ebité so Kenya so Lubumbashi petit na nga mwana na nga na bokola nde ba sali effort ya obenda ye ba sali ka makambo papa au monde na zaboye so na sali mabe nzambe na lala ka te sana senga nzambe esquisse alimbisa ngai na etamboli na elobeli na etaleli na eyokeli nzambe ndaza maître ya temps ya circonstance nzambe ndaza nzambe ya mawa nzambe nda asalaka grâce ngolu pe na ba oyo alingi comprendre nde nakoloba na bwaka na nga natali ke musique yango na osouffrir nango on dirait ezopesela nango nga vite ekoya koboma nga temps na longwa na nga na makambo oyo na ba ogere makambo mosusu comprendre na continuer na nga vie eza pema ya bomoi lokola ezalaki yango na continuer na nga makambo mosusu makambo ndule pe na bosani yango na osala na nga bafaire na nga mosusu c'est ça on se retrouve dans la team watande na la team kutu te nga na se retrouver na héritier oui na se retrouver na héritier na batamoko ya galère na moment à longue maison mère tant avant à longue maison mère pourtant biso to longue héritier baye héritier bazaki no pas ba JB tant biso to na maison mère héritier zaki et pas JB tant oué rançon azui Mike Chindo o ya Brazzaville nde héritier ayebaki na kokende na BCBG mais tellement président ya groupe wana azalaka na ame te
ya kofula bato nde omoni héritier azwaki lokola décadence Michael azofulama héritier azosala lokola na kati ya BCBG bon chanteur vrai tonton omonaka jeune garçon moko beau propre mais Michael aoleke na makambo aussi longtemps Michael azalaki kutu fabriqué aza na design te mwana mwa mukuse aza na makambo te mais aza fabriqué nde Papi Mabala abanda azalaki na besoin ya voyage ya poto aza grand frère ya master ya Berité Franck Efoala que je salue à passant na mikili Mabala nde muto aya na héritier na maison mère aya na héritier na maison mère ndeni Mabala yaka na l'art na ye po akende Londres a voyager oui Mabala yaka po a voyager akende poto mais wenge musique à maison mère lokola budget ezalaka mingi te babendaka l'art na ye 5000 babendi yango bayebika ye akovoyager te tokobakisela yango babillet mpona bamusicien mais ozosala badémarche ondiri okovoyager avoyagea te bamusicien bakenda okofunda mutu te baelioti bake badengosi bake banani bake bakape diora Mabala atikali ntango wenge ye nga mpe nazalaka solo la bien te solo la wana kuta okende te mpo ezalaki na temps ya brutalité omona bato bandimi bakende Londres eza pays neutre eza na Europe mais eza na pays neutre eza na kati ya Schengen te bazwaki yango mpo bakende Londres soki balongo ifo bakende Canada mpo mutu na biso nani Claude Maluma ayaka mpe na cope ya Londres na Canada pour bakende Mabala atikali azeli après 6 mois kutu wenge salaka 9 mois na poto premier voyage à maison mère 9 mois Mabala atikali Mabala tango baye po azwa colère te babendi Mabala batie na caisse ya koteka babillet ya répétition succès ya wenge lokola liboma moye kuta réclamer lisusu ezate akomozelaka poto nde azwaki courage ya otalaka héritier baofandisa opamba po ntango Michael Chindu akepe premier voyage à poto asali nini tobol batika ye nde abenda héritier aya na héritier comprendre ntango biso tolongwe mpo nga nabeti bastade nabeti bapunda nabeti bapalais du peuple naza baarchive eza nabeti baprésentation officielle nabeti tro na maison mère même na tonia ocomprendre baarchive eza héritier ntango aye ake poto na ye ya lakelele aye sangai ocomprendre mais ntango nga nazwaki problème moko boye na kimia epa master na nga te nga na kimia epa master na nga na lemba na fandi ke soki abimi aye apeye damage nga na coffre na bimaka te okozwa mwa eloko artikele mpe problème moko personnel ya koyamba yanga kutu te mais bato bamenase neti yo mpo na nga te yande yo ya vie privée na nga mais bato baotalaka Charlie ye te mpo succès na bandal déjà natiki kombo depuis sambo tosi makambo ebele moto yango bamenase akomotake oliakanga bato bamenase akangi kaka ngai apporte baplainte ne mpo na nga bato bakomoluka nga nabi te vrai yanke bakangaki te vrai yanke adendaka longwaka na longwe nakemelama na nga na lembe pa masa siko masa yaka ne mpe me mwa wana journée wana na nuit wana masa olia ya na biloko aya na lar alobi apaka place nakendaki makambo yango esali nini epesi te tokende kaka tobeta tour toyeba ndeni tobaye soki shimbok soki boki eloko moko ezali mpe le 25 décembre ntango tobimi na palais na ye tozotambola toyoke vers super nde masa ye koraisonne alobi ke me paka peti na yo wata afandaka quelque part na bi me nga nde natikalaka na nga yo bimi héritier azalaka abi oui tolekela ye nde tozolekela héritier na palais nakuti héritier autaki mpe mikili wata autaki poto
alakelele bake Angola Machuda Mandangi baye na bala ya ebele o apela ba parler na ye ndengai na koti na bien boy wata expliquer nga bien vie oye na chance te na expliquer makambo to bien vie oye na chance te mais yo za vie na nga o bima a pamba te tala master no pongo Pontiac grand frère na ye na ginkoi nde bazwi mbongo nyonso nga nazalaki nango na poche bake ne bazana bake pelenga pa palin mais ozango bima apamba te zwa moi 50 oyo ekanga yo 50 a série wana 50 ya série wana 50 a série wana ba lelo boyo omona ngo lokola pe ba 300 balles par rapport à toi donner au kendele ba 300 balles apesi ngango na bia gloire à Dieu ebisinga pe bien bivie awa chez yo palin na yo palin petit na yo problème to ozala nango oyo eko déranger yo lokolo lobi ke okimi exil ozana exilé na lemba kobuka na te le kaka no awa omoni place nga nakutana na héritier place héritier azongisa nga sikoyo lisusu na maison mère et tant que coach grand frère ya petit na ye nde na yaka wenge na ye wenge siko na transformation ya kombo mususu Paka Lingomba Charlie Paka Lingomba voilà et au sala qui toi avance déjà parce que la télé c'est un timing faut plutôt to bana ba ko beta histoire mobimba on ça votre photo tout à 5 heures du temps émission mais toi avancer moi liboso par rapport à timing puis émission ce qu'on dit celle qui qu'est-ce qui a fait que donc tu ba bolongwa nzamona watanabe to wata longwa ka yo longwa na sima nande wata ko sala la team la belle la team la ya te ngai na umeli na héritier na fandi na héritier na zala na héritier na longwa na ngai na tike héritier na ba petit na ba kila na ba gigi na ba to bele donc héritier longwa na sima héritier ko longwa na sima nde asali appel na nga na zala na ngola mais est-ce que on peut dire parce que François est auto nga zo ba nga ki ceux qui le héritier watana ba longwa pe na maison avec une intoxication ya bino pe ba vie na ye ke ba vie na ye mususu te omoni bato héritier kolongwane na wenge ezalaki mpe lokola pasi na ye po ndenge alingelaka wera ndenge alingelaka wenge ndenge arenela na wenge kolongwa wana ezalaki kaka le mosusu babi ya vie na biso ntsone auprès ya héritier nde esalaka ya héritier alongwa héritier le mosusu ti lelo toosola na boye akoka ozala kaka na wenge muzika succès ntango ye succès ezomata nde balider bakomaka koenvie ke pecho oyo mais tellement bozoluka bobundisa ye mpe aza kaka na ndenge ya azogere baguerre wana bokoka ye te aza kaka wana sikoyo bwanda osala nini oluka obanda otindika ye akende kaka mais ye mpe tellement alingi plango bokoka mpe kodégage ye te bitumba tu boya nango bato tu boyela ye azomela bango comprendre pour héritier na maison mère azali lokola kani ya Moïse mais ça on va reconnaître en gros que yo nani lo héritier avec il fait enfant chéri oui mais kozala enfant chéri ya lembele te azalaki lokola kani ya Moïse ata boye 10-20 mais baguerre héritier abundi oyo aganye ata na ba BCBG na ba quartier latin na ba nani c'est l'héritier na départ ya ba faire c'est l'héritier muta remonta maison mère faut qu'on se le dise photo ndimango c'est vrai héritier mutu we ranson na sile maele ba faire ba ke yo lobanini ba Bill Clinton ba ke yo lobanini wenge ningani tala ke héritier atuna faire atuni we rabi presse babindombe alongwaka avant bango tu babengana ye epa wera mais héritier babengana ye nga na yebi kaka babengana ye mais héritier abengi na tshombo nga na kati ya kar na wata tookende ma campagne epa wera héritier auti po to Londres oyo bamisie bakima biprese namoni tozongisa babi wera nso na monoko nazo bahéritier orchestre oyo eza ya yo naakuna eloko oloba te motu esalanga mpasi soko okezwa ya zonga
kende ozwa ngai na hérité to balusi mutuka na chibango to ke na ezaka nini kisantu horoscope kisantu okoti na se ekasi na kisantu na se epa papa na bango epa tokutani na sere na ye oyo azalaka journaliste aonda kosambela na mangembo bibishi oui ser bibishi aza peti lelo aza so na poto je crois bien aza na kini ye nde mutu aboya ndomba zonga na langage na obi lokola bomoni wenge ekufi yango boye kozwa ndombe nzoka ye ya intercale lisusu bénédiction ya ndombe tobando bondele tobando bendele na héritier regretto abi asere mosusu tolongwe na biso tokei to continuer vie ya pression ya activation na maison mère kolobaka maison mère héritier ko intoxiqué kolongwa te nga kutu na ngola nde jour na yokaka ke Weranson asimbaki héritier na nzoto na solola na héritier autobeta concert mo babengisaka ya RTL na Kisangani nabi mais la pulga pourquoi pas olongwe na yo omoni mutu kolongwa na orchestre atozeli olongwa bien atozeli olongwa nini ata na vie courant kolongwa ezalaka mabe kolongwa ya bien ezalaka nango te mais meilleure occasion na yo po olongwa ezalaki kaka oyo babeti yo mbata po mokili ekokopeso raison ke alongwe pamba te alongwe po comportement ya papa na ye auprès ya mwana koli aux yeux du monde okoki koédike na palais na ndenge coaching mais na ndenge ya nini te bongo te longwa mais alongwaka te mais est-ce que cela mbatango fungula parenthèse ezaka solo ngai nayebisaka ye longwa na ngola na solo na plus de 1 heure du temps na téléphone na bilongwa kaka mais alongwaka te aye kolongwa après nde asali appel na nga pakalingomba na ya comprendre na ye nde to continuer nouvelle vie oye pe na kati ya latimi watongo oumeli pete olongwe moto olongwe suna bato vie etambolaka ndenge vie etambolaka bongo nzambe azomema yo na formule mosusu yo pe okoluka osala formule mosusu par rapport ya basentiment ya nzoto na yo par rapport ya baconfiance ya nzoto na yo mais l'avenir kaka nde epesaka raison kolobaka omemi bato eza makambo na koyaka na bajustification nango te eza fardeau oyo en tant qu'ancêtre il faut nandima mpe komema ngo nakolobaka te nga te j'en ai assez nandimi yango namema yango namona bato mais place tokenda na lisanga mosala ezali me boyokani eza te tokotala na dernier virage ya émission dernier virage ya émission ezali oyo bato ovandeli ya bolongwe Latimi Wata pour créer new style. Oui. Qu'est-ce qui a fait bolongwa Latimi pour créer new style? Bon, moni kolongwa new style, kolongwa Latimi Wata ko créer new style. Eza makambo déjà belé na lobaka. Eza lolo leki na exemple ouais. Oui. Omoni ndako na bino pe kolobaka ozolia bien, ozomela bien, mais biloko mosusu pe omona ke comme suka. Oyo koleka te. Oyo boye koleka te. Mokonzi azalaka na erreur te, azwaka faute te. Yango moni ba français bato maele balobaka la raison le plus fort est toujours la meilleure. Au point nini, la raison le plus fort est toujours la meilleure. Pourquoi? Devant Ata Fachi, Ata devait hériter net au bandau sa nae. Ata zana faute. Yo il faut que se soumettre. Na bere na makambutu. Siko makambule musu onga na boyaki. Et tant que grand frère, et tant que papa, et tant que nani, pour nous telle que makambo ndenge zo kende. O aza iné. Moi aussi je suis un iné. Makambutu to sala eza fabriqué te. Ba iné, baza bato nzamba construire bino déjà na ngolu na makambutu eleka bien. Atoke zwa kisi ekosimba. Atoke sala nini ekosimba wana ba iné.
déjà oza na makambo no ya nzoto soki la musango eza makambo ekokende kitoko ekosalama nango ekozala nango à l'aise créer new style. tant tocrée new style tokende na bapeti problème ezalaki ya moko problème ezalaki ya moko ya leadership ça là c'est grand partout problème nini ya leadership mutu oyo so na bika excuse nga na touche on pas de problème so na bika natia décarré oyoka mutu muso abi te paka vome kutu yo moko ozala no kaka ndongo ozala non à l'image il y a groupe nde botelema na podium moi je chante pas moi je suis pas un musicien il faut dans na mutu moko alobaka au nom il y a groupe alobelaka au nom il y a groupe tant que chef ezobundisa mutu to aza danger nzoka baobosana ke ki danger ya mutu oyo yo ozoya kotia ki danger no eza po bosangani mais ntango yo kolongwa yo moko tikala yo moko mwa yo osalela ki danger wana na mboko ya Congo eza te de preuve ane soko olongwa new style olioka esala plan na yo omona ozonge pa faire ntango olongwa new style olioka esala plan na yo omona ozonge pe héritier seke bozalaki danger te voilà avec danger te bato ebele balela na Congo no tant d'autres bato babi ki on est conduisa bana mabe to conduisa ba petit ezalaka soki neti boyokana déjà ke so eto olongwa la team tant que new style peut-être des carré to zala mener ya G bio yo rasera bango loto yo kala loyenge c'est pour cela conscience les bato bazu ba refiche na bango c'est pour cela eza meilleure question c'est pour cela au Monique moyen ezala préparé te nani akosala boye nani akosala boye eza te mutu na mutu azalaki na baide alongwa mpo mutu na mutu azolela na forme na ye mutu mosusu aolela te mpo aliaka te mutu mosusu aolela kaka mpo azwaka gazime ebele mutu mosusu aolela kaka mpo ayembaki vocal moko mutu mosusu aolela kaka mpo atikalaka na voyage mutu ozomona babiloko wana tu mutu aza ba regret na ye mutu na mutu aza na ba regret na ye ndenge ba regret ya mutu na mutu ezoya ndenge mpe mutu na mutu azomona ndenge agir siko kolongwa na bango so balongwaki yebaka banga baluka banga batikala kaka bamusicien ambulance akoka okende pa fali akoka okende pa na epa fere mutu akanga kende wenge musu akanga kende wapi nde na consultation tellement petit j'irais ça zalaki petit nanga la consultation nde na komo consulter pe na bi bon au lieu to sala boy to sangana na ba talent na ba qualité na bino na oyo nga naza makambo ekosala nini ekopesa makambo pe yo yebi ke new style na tanango ata ya seconde wana ya muke wana makambo eyaki bato batournaki miso yango moni na ba leader tout ya mokili oyo batali ke mais jo oyo pakanda za célèbre ya makambo il chante pas il n'est pas musicien il faut te contrer pour ndira zo profiter na gloire ya bana oyo comprendre loko omoni loko azo sakana na bango azo exploiter bango nzoka nga nazo sala encadrement ya bapeti soko tuni bango eza na mutu to olobaka mutu amela biso bala mutu asala boye rien mutu oyo aza témoin na nga mpe mutu akotémoigne nga eza mère Ileka Mireille Ileka madame ya apoka Chamasunda bango baza bamama baza bamama ya héritier baza bapère ya héritier na Angola déjà nayebisa mère na bi naozongisa bamusicien mosusu au sein ya groupe aza nango na bamessage ne oyo ngai asololaka na ye Mireille Ileka mère na biso ke je sali ya pasa na bi mère naozongisa ata 3-4 petits 5 petits bazonga na bango la time mpo makambo ndenge ezokendela ekosala bien te bazonga baoyo bazonga tu wana na solola na ambulance kolobaka nga mutu na pousse na kozonga c'est pas moi mais avant ambulance azonga akonsultaki nga atalisaki nga vie na ngi nazonga na bi pale na yo wana eza chez yo lokolo lobi mpe deja osololi na bato tu ya la time
tant mieux osala nini ozonga na yo Jires kutu déjà depuis Angola pour Jires aza petit nanga mwana nanga mwana palin makambutu Jires atanga na zate akoya shenga na palin akuti sani ndenge fanda na sala manger via zate mère ngana okanzala mère oloba biloko na mwana palin biloko na bino yango wana na mesa bakopesa sani à se servir allié nga peso na ye bon na toki biloko babi Jires alekaki aoloba rien na oloba nanga rien pour na yebi ke mwana palin au comprendre ba petit bazongi bonne chance makambo kende liboso ba continuer vie au babandaki o eleki et c'est le cas mais il murmure qui où en sommes-nous? Est-ce que design est au côté mobile pour caméra peut fois balukaka Adji il murmure qui avant ma maman il murmure qui mais qu'est-ce que nous allons dire où en sommes-nous avec New Style et New Style c'est moi pour déplacer pour tout solo la masolo ya New Style c'est moi New Style exact on dirait kaka te New Style ezanga casse ne naza bona ko yebiso ke toke studio OK. Nena na banana New Style. Naza na petit nanga Neymar. Neymar santé. Te, naza petit nanga Neymar New Style ezanga so na bike na sala makambo pondula lelo. Apparemment net ba tête fort baza sorti. Tête fort o le kaki ba tête tout c'est moi. Tête fort ni yo autant. Tout le monde est vraiment ba narclé no ba. Anaké azako tout faible numéro 0. Oh. Et bon gasi anaké so ka bete pa we randa za fort. Faible numéro 0. Numéro 1 tout est mais 0. Faible ya ba faible. Soki non na mona effort nini acha na ebiso ka effort. Soki non mona teni. Soki non na mona teke ba musicien, ozano na belle voix, mais ozano chanteur kaka, ozano artiste et musicien te. Être musicien et ça chanteur te. Entre chanteur n'est pas dit que vous êtes musicien, musical non. Musical n'est pas un critère où il a que là vraiment c'est un musicien. Mais il était au comparé en akena ambulance. Ambulance animateur book en akla yemba. Te na ngande na zo ebiso au comparé na Jires aleki. Genre ça vocal to kata vocal. Si qu'on a qui musicien aleki anake pour un musicien. atikali kofuta ta hotel te na ndenge ya hotel ke ye moko bafutele kasi ngamu na mema te kolongwa bamise mosusu bazongi akima po avion yaki yakimi ajibilili oka bakamona oke papa nazo biso vérité avion eye bozonga onga naza mpiaka mwana zonga eza te fona tika loluka mbongo musique ebeta te yo za musicien otika loluka mbongo okoma huissier okoma nani na Angola okosala nini po mboka ekangami eloko eza te okenda bangola otikali koanvie ka Angola na ndenga confinement mpona moka te mais sikoyo yo ozolobaka akimi te mpo lidusu ezalaki te baobendo na ema héritier azalaki na stratégie makasi tokutana na aéroport tokutana na aéroport yo ozondire bokutana na aéro nzoka héritier déjà azwaki avion akene Paris ntango yo komi na aéro checking nga naza déjà boye nga boye ntango omata okita aya na héritier akendaka Paris soki babaka boyeboye le mosusu tobol preuve ane ntango akomi Kinshasa alinga zonga ozonga okende wapi bakimaka yo okimi te olinga ozonga na manière nini olobi mpaka lolobi ke New Style c'est toi oui mais il murmure que dans différentes émissions na tel na YouTube Nicolo tant d'autres une bossa combo à 6 montants les cas on est frère et pas les frères Franck c'était match c'est plus pas c'était na badir na yo on dirait mpaka ozonga lati te nazolinga nazonga la team te la team nazolinga nazonga la team te la team eza déjà eza na ba cadreur nango
eza na bato basalaka na la team eza na bato oyo baza capable pe ya gérer la team comprendre basala na la team nga na ozonga la team te mon souci c'est de créer de rétablir de rétablir quoi? Des relations, meilleures relations avec ba amis tout oyo bazalaki na cœur dire avec moi na ba penser na bango à côté avec moi ya kolobaka le monsieur a mal fait oyo bato bazalaki blessé na lezaki bango par rapport à musu ya ba gisement ngai nde na vision ya Molimo Monsanto nde eyebisinga ke avoir rétabli, avoir vision, ya kobongisa oyo to eza relation, na ba conseil ya madame nanga que papa ngai namonaka la team wana bandeko no wana ezalaki famille, bozalaki bien. Nga naza patron ako conseiller nga, na ko boya, na ko imposer. Yaza na choix te ngande mobali ne ngam na bali e so na bina longwa la team ya oboya ngate po aomona la team eza mie po nanga a continuer kozala nanga ko soutenir nga etake mobali na ye mais le musu pe zalaki suwe na ete le musu so apusaki nga pete na kolongo le musu so aboya ki mais yo yebi mais elle a bien lancé une émission en Paka. Elle a fait la recherche. Elle a bien fait la démarche. Elle a beaucoup de staff. Te staff te. Il faut na kato. Et là de la question est staff net nan. So qui yoga na biso. Bon, c'est ça. So qui n'y répondre à so qui te pour ezala bien yo c'est ça. Ah OK. Au luki ko na staff, on a gagné moko ozonga. Mais on dirait que le staff ya Gogan va finir babi elikaté par rapport à mosala te oza mabe pembe na Gogan yo kana biso na ndenge ya mabete ba staff au tout ozolo ba staff baza na bango ba parvena auprès artiste ya Gogan na kuna mutu moko so natali wana natala nani na otala a cheval blanc bazalaki gege moto epela azalaki badel bazalaki so na bando fuye na otala bato batikala babusa bato bayebinga bamonanga pende na ye pembeni héritier bazalaka bango wana basala kutu na timita siko tongo yozolo ba staff soki ezala vraiment que te soki ezala vraiment que nakozonga kutu te ata na héritier olimbisanga te omonaka jour oyebisanga ke il faut mona ba staff ezalaka jour oyo na oyebise te vomena fana na pala nakoki kose rabaisser na pouvoir nanga te devant ba staff wana oyo ozoloba ba staff naza très puissant na ndenge ya Congo naza très puissant na ndenge extérieur ya mboka naza très puissant naturellement surnaturel ma naza puissant ke bango docteur retenez que Pakalingomba ozano na ozo envier kozonga suna kata la team watati oui naza na besoin nazala lisusu travailleur ya groupe ya héritier te naza na besoin nazala lisusu travailleur na société ya héritier te naza na besoin nazala rétablir ba relation na héritier pour ce na rétablir ba relation na héritier na kosunge mieux kosunge sur quel plan sunge pas na sunge ebele pas kosunga mutu nazala pembeni na ye na new style ye moko auta poto aoyebisa bango kabi parmi bato basali ke retirada ebeta bapaka baza bamakelele te me elobeli ya mpaka conviction ya mpaka vibration ya mpaka makambo oyo abimisa nde esala mpe ke new style retirada esala nini epesa makambo me apesaka charge pa soi-disant bato wana ozoloba
bango bato basimbaka makambo tu bango bato bafuta ba TV bango bato bafuta banini bakoka te ngam na fandela makambo wana tu tantu ngam na fandela yango tantu ba micro na bino zo ya nazo expliquer tantu Sankara ya kalobi soki retirada o banzembe obeti je mets ma main à couper au monique aloba lisute le loi changer le langage le loi zonga bien t'es pas monté comment déjà te akokoka te on a su ba wata bomani moto kina matanga matanga héritier yondo yebite héritier abotana leki ya mampata héritier aza na famille ya ba mampata tangu kokoba ya mwana na ye akufi obligé ako héritier aza instruit akoki kosala différence te na bato mosusu ke nga na ya te pour na orgueil te. Voilà, pardon que tout le monde qui est dans la suite émission émission dernière question photo kabano déjà bon new style bozo préparer nini bozo na studio new style makambuto eza kitoko new style problème na ngo eza ke projet o nyonso tu nazali nango mpona new style yango na oloba na tiango na coffre na fandi nazolinga na sala makambo mosusu makambo nini nangi nasala omoni artiste aza frère l'artiste héritier aza frère aza mutu oyo ba qualité na ye na ba performance na ye eza contrôler gérer na maboko ya bato oyo bakokoka ko contrôler pe ko gérer ye te. Pourquoi baya ba parvenant na monde wana bazwi makambo bazali nango na libanda ya ba staffer baoya nango na kati ya boulot ezoboma eza na ba murmure bato bazo murmure mais baza capable te ya koloba mais biso to capable ya koloba pe ya ko riposter na makambo ebele yango moni makambo leka bongo koloba ke boye non biso tu toza bato berere na ye po na nini retira des premier album deuxième album troisième album nde lakisaka force ya artiste ke o afandi makambo yo esili makambo tokolobela yango esu te makambo ye soka bwaka esalaka nini esimbaka jusqu'à présent préparatif forme ya disque ezolinga bimela na mulunge ya disque ndenge ezolinga bimela bato baza ata bo préparer stratégie yango ya forme nini mais vacuum ezate to na ba question désolé wana te pona lobeli yango petro malgré lo baga ke pas na biso te pas na na baga désolé annoncer des mélange mi démon ça s'annonce désolé bien sûr banzembo siko eleki désolé ezali donc le toto retenu que le na désolé déjà bato mayele nyon surtout onga na yebisio na désolé déjà bato mayele nyon surtout na bato baza wana ozoloba wana basalaki Beauté oiza Brand Cosmetic UK oiza produit ya nzoto elonga kabatash sopelingi kozala na tema ko ya bien ya propre oiza produit na yo ya kosala oyo eza mpona maboko kolongola batache ya makolo mpe bagenou e bakude oyo eza oil ekendaka na produit ya nzoto donc soki oza intéressé okotindela biso message na whatsapp. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga
ya mukie oyo tokobanda kozwa tobanda kokabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au bata batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout tobanda kokabola na bango yo muto kozala toucher oyo banda kotala biso kozala besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors ce qu'on yo David Nzambe bomengona oyo zora to moi muki oyo zora kabola ngo na bango alors to bando ke komemela ya bango parce que par exemple la télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro d'abus c'est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, Tobando Tinda, père, à chaussure, il y a ban, il y a âge, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la monsieur ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc Bébé TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est pour un savoir-faire en anglais. Oh lingara musala na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous on va gag. Ba télé-réalité, il y a artiste. Ba vie réelle, il y a artiste. Ba télé-surprise, il y a artiste. Boandozoa. Ba film congolais, il y a artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais la préférée n'a changé comme à Barezi Baza TV. Ba te belé, ba retourne à zéro bêtise dans le rôle la kiango. Et comme Barezi Baza TV, mais zéro bêtise et zakuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise n'a qu'à Barezi Baza TV. Pas de bêtises dans la Barezi Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, nous avons papa, maman, les qui ban dans le salon. Tout bon, oh. Barezi Baza TV. Bon, ça n'est RT. Barezi Baza TV, Bébé TV. Barezi Baza TV. Chaîne YouTube, nous avons l'actualité, le théâtre congolais, le film congolais. Oh, bon, nous avons en bonne et difforme. Car à la Katia. Barezi Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Bah tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu, na Barezi Baza télévision. Bah amoureux tu y a théâtre, bah tout botala SB TV, bah tout botala Belleville TV, bah tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, bah chaîne tout est diffusé à théâtre, bah Leke TV, bah tout, oh bah diffusé à théâtre. Alors, boki m'ambang, boki s'abonner pe, y a Barezi Baza TV, Yassika Eye. Barezi Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Otaka barumo ke na matonge, otaka limeto ke na rabo esili.
kana ndako mbala moko soza na mpesa batindelo wana Airtel Money batindelo wana Tigo Cash batindelo ezala TP ekomi. Pour ça, il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Munchua Sevastro. Et il y a Europe na Kinshasa. Agence de transfert. Il y a Sir à domicile. Batikelo par un ndap. Et puis le par un téléphone. Maman Sévérine Munchua Sevastro. Assisi ma solo wala. Yo benga numéro na pension na Belgique. Partout en Europe. Au benga 0032 48 344 22 51. Yo benga kaka. Maman na biloka passe avant ni mon bibélé le téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo. Maman c'est Vastro. C'est véritable vrai chéri. Monsieur Wanyao. Maman na bébé. Ana tante. Ya omenga batu mbongo. Asa wana kutute. Awana Kinshasa kaka. Numéro eza moko. Opesi kuna. Bengi 00240. 3 code Mboka. IRDC 89 031 62 86 batine le mbo. Ezala tepe komi. Taranga kisinjora kaka nandimi. Pour la sina swaki. Non la sina swaki quoi. Merci beaucoup. Je vous aime tous. Confiance kaka. Benga numéro 1 agence Yassir. Merci. Thank you. Thank you. Coucou mes yaya, mes mamans, mes papas, baya mes bali, baya basi binonyo, soit ma gros vision à bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official, toko le belanios et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs, il est temps de valoriser notre culture. Donc, malgré que mon français, donc je vous invite de vous abonner, vous ne serez pas ici. Donc, quand même, je pense que ça lit bien en français. Donc, s'abonner à Kaka. Donc, bisous, Nabino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Ya toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.